likambo munene boye likambo munene boye likambo ya kilo boye bandeko na nga likambo munene boye likambo ya kilo bandeko na nga mbote bonjour bonsoir wana boyebi deja edepanda kaka na air oyo okolanda Ursule Botelo ya TV bandeko lelo toyeli bino likamba kilo likamba munene tant toloba likamba munene na si bo comprendre déjà donc likamba kilo likambu ya munene balobi Peniel papa akeito akeite mbote bandeko na ngai mbote bonjour bonsoir bon après-midi wana boyebi déjà edepanda kaka na air oyo okolanda Ursule Botelo ya TV wana liboso na bino ezali Ursule Botelo ya TV ayeli bino makamba sika kande toyaka na makamba sika balobi fin du mois makamba sika pe ekoti bandeko na nga wana bomona na miniature o bomona na photo na nga liboso wana ezali Pasteur Mike Kalambai Pasteur Mike Kalambai toyebi déjà biso nyonso histoire ya Pasteur Mike Kalambai mutu moko to lobake ayebi yango te alors mutu nyonso ayebi histoire ya Pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai aza ex ya Peniel Samba o biso nyonso toyebi. Alors selon ba rumeur, selon ba nungu ba rumeur ebimaki ebele ke Pasteur Mike Kalambai nde kutazawana o bazonga na Peniel o kutu Pasteur Mike Kalambai na Peniel bazongani kutu baobalana o kutu batu baloba kika o esengela ki baloba o baobalana o bazongani o baobalana o Peniel aye concert po baobalana na Pasteur Mike Kalambai o Peniel aye concert po baliba zongana na Pasteur Mike Kalambai. Or c'était pas ça. Bandeko nanga ezaki nango wana te bato balingaka koloba tomonaki Peniel akendaki concert ya Pasteur Mike Kalambai ezaki meilleure façon pour na ye ko préparer comment ko senga pardon na ye ezaki vraiment meilleure façon ya Peniel ako préparer ko senga pardon na ye et pas ya public ndenga fingaki ndenga a humiliaki Pasteur Mike Kalambai devant bato nyonso ndenga fingaki Pasteur Mike ndenga fingaki ba couple bondo ndenga fingaki bato nyonso ezaki meilleure façon excusez-moi ezaki meilleure façon au Peniel alekaki na TV pour na ko s'excuser donc alingaki abandonner na concert ya Pasteur Mike pour bomona ke motema na ye eza polele ana likambu moko te po edo emema eti jusqu'à ce que ausenga bolimbisi alors bate belé balobaki ote eza Pasteur Mike Kalambai mutatindaki pour ke bazongana tu as comme ye appelle ces caméra quand denga appelle ça ba caméra na pour no finga appelle ces pe caméra na pour no singa Pasteur Mike Kalambai pardon pour no koyebisa biso que nyonso o ya lobaki ezaki ba scénario o ya salaki abando salongo po beta Pasteur Mike Kalambai mutema abando salongo pour que abetisa Pasteur Mike Kalambai mutema bande ko suki wana te esuki wana te bandeko na nzoka abando salango po abeta Pasteur Mike Kalambai motema alors elekaki nango malgré ba finga ki bate belé vraiment ba finga ki Peniel bate belé baloba que sengele baloba bate belé ba humilia ki po ye moko ayaki koluka humiliation na ye na réseaux sociaux alors batu baloba ki batu ba finga ki pourquoi que concert pourquoi sengi pardon batu baloba ki loba ki alors bandeko na nini lisusu ekweli biso lelo tolali tolamuki ka boye kande tolobaka Pasteur bala Pasteur Mike Kalambai bala Pasteur bala Pasteur Mike bala bala toza posa mwasi tomoni Pasteur a publié ba photo on a compte na ye sko tolobani mwasi na ye bamso balobi ke te eza leki na ye bamso balobi ke te eza mwasi na ye alors finalement toyeba te eza nani po bato mso balobi ke eza mwasi na ye bato mso balobi ke eza leki na ye de pour le moment toyeba te eza nani bandeko na ngai eza nani toyeba te alors yango wana toloba na bino ezala mwasi ya Pasteur Mike ezala mwasi na ete mabe ezate po tomoni epe ape kitoko ana epe mabe te me bato musu ba ofinga ye azolongi mabe aza kitoko te bate bele bafingi ye alors so ezaki aza mwasi ya Pasteur Mike Kalambai wana toboya yango te tokoaccepte yango po toyebi Pasteur Mike Kalambai na Peniel baboya na kala baboya na kala
kala penza ezui batan ebele banda pasteur Mike Kalamba ina Peniel baboyana. Alors pasteur aza pasteur azo kamba église munene ifaza na mwasi pembe na ye po pasteur pa koza la bongo te. Lelo to yaka toloba pona pasteur Moïse Mbi pasteur bala to mona ye moka leka loba ko bala te. Mais il faut abala po baba pasteur jema ko kamba église munene sans que azala marié. A marié te ma okamba église munene a marié te mais a na bato bakenda kuluka ba conseil pa na ye. Alors esenga ka pasteur azala pe na mwasi abala. Ce que ça que o mwasi ya pasteur Mike Kalamba nga penza no loba gloire à Dieu. Po na nga penza na loba gloire à Dieu na okumisela ngo nzambe po akutani na makambo boye ya makasi na vie na ye. Pasteur Mike Kalamba akutani na ba problème moko akutani na ba preuve moko ya makasi na vie na ye. Alors ce qui le a retrouvé le sous bolingo na ye eza mabete. Ce qui le a moni bolingo so ta luki bolingo na ye eza mabete po aza mutu ape mwa mobali ana mai na makila na nzoto. Elo biso to bosa naka ana mai na makila na nzoto. Parcours ya Peniel to boya ki yango te mais aki parcours moko o eza déjà le passé. Batu baloba ke moi je suis pour bazonga na moi je suis pour bazonga motaza contre bazonga na ate. Ndeti nga nazaka pe pour pasteur Mike Kalamba ina Peniel bazonga na bango. So bazonga na bango eza nango mabete. Babiso ba oto wana biso pour so bazonga eza mabete. Mais il faut total la condition nini au pasteur Mike Kalamba ina Peniel bakabwane laki. Kozonga neza mabete. Kozonga na bango eza nango mabete mais il faut yeba condition nini. O bango mibale bakabwane laka. Bakabwana ka na condition nini bandiro nanga. Condition nini. Bozong sabato bakabwana ka na condition bondumba. Bozong sabato bakabwana ka na condition mobu ya mabe. Bien sûr balobaka nzambe nda yebi. Nzamba yebi parcours so bakozonga na nzamba yebi. So pe bazonga na te nzamba yebi. Mais eza condition bakabwane laka peut-être na bekolo na bango. Na lobaka eloko me batu bayaka okorjenga balobi ke mabanzambe na mabanzambe chibawe ezalaka te. Oui to boy te ke na mabanzambe chibawe ezalaka te. Mais boye bake coutume na biso pe ezali Parfois to néglige à coutume mais boye bake coutume pe ezali. Ya coutume pe ezali ba baluba na baluba boye beloni o elobaka. Ce qui moi c'est bimaki boye bi eloni o elobaka na baluba. Mais ba bimaki te ke baza en couple. Ba mi ba bimaki tango déjà ba divorcé. Pour pasteur Mike Kalamba na Peniel si ba divorce est déjà consommé. Ba divorce kala mukande si ba signer na l'état c'est certifié divorce na bango. L'été c'est certifié divorce na bango do ba divorce kala déjà. Ba divorce vraiment kala. Alors wana to tala bango en tout cas nzamba lola soki ke eza moi si au pasteur Mike Kalamba ya zui yenda zobala eza non pe mabete. Mais soka zape ndeko na ye ezape mabete mais ekangeli ya bwe na bizwa bwe. Nzamba lola yona tunono nango abimisa ba photo yo nanyango penza abimisa ba photo aboye bon to ebite to senga na nzambe asunga soki penza mwasi oyo ya pasteur Mike Kalamba nzamba asunga babana na bango po eza ejupe mikole bele azape mutu ape mutu na place lelo to mona o scandale moke bimaki o skabande on a to s'abonner to aimer vidéo s'il vous plaît la famille. En tout cas, aimez vidéo ndeko nanga 16 ambalano ya liboso coach na Irsil Botelo TV. Vraiment ko hésiter te ya ko aimer vidéo. Aimer vidéo, partager na ba mina yo, partager na Facebook, WhatsApp, partager partout. Et ça malamu mido to partager vraiment vidéo bandeko. To partager vidéo et ça malamu mingi. Mais pour nangai ceux qui pendent za mwasi na yeba bana na bango po 18 ans penza bandeko quand no yebisa bino ke 18 ans amuntu ana ba sentiment na nzoto na ye ana ba sentiment tant que tona mai nya makile na nzoto mutazanga ba sentiment te amuntu ana makambo sala na mambo sala apena ba sentiment na ye azana ana bana na esenga kate bazana mwana musala bana na bana ba miki c'est le moment bana na bazola bango mama mo boye o babana da ko maîtriser bango da ton ba da ba miki pasteur Mike Kalamba akozela kate akola bana bakola bonga lukela bango mama te
Moma oyo eza moma mobwe akozwela bana na mama, moma o bana na bana mikie yango nde eza moma moko favorable o akozwela bango mama. O bako bando mesana deja na mama moko boye. Ti ba okola ba ebike to na mama moko boye de ato mesana ki na biso tanto zaki ba mikie. Pour moi na suka na ano na 6 ans te. Ano na 6 ans te Shaddai, yes, ano na 6 ans te. Ano na 6 ans te ba ne ba no bana mikie. Baba na mikie o mukolo wana na nzimite kesa ko kisi 10 ans. Na nzimite kesa ko kisi 10 ans ba no bana mikie. Alors nde baba na mikie bongo esenga baza déjà na encadrement moko ya bien. Esenga baza déjà na mama moko o ako encadrer bango. Soki pasteur de la lobi azelati bana e ba kokola. Après aya ko lukela bango mama moko bo o ako encadrer bango ezala très difficile. Ezala vraiment difficile to mona ngo. Ezala difficile mais tant ya ye azu bana tant baza mikie avec na bana na donc ako remplacer vraiment mama ya bana wana pour bana so baza mikie ye moko ko éduquer bango bana bakozwa vraiment éducation ya mama wana tant ba mikie mais tant esi ba koli ba okola déjà bana na ba olingo éducation mama wana o papa na bango ko zela bango te ba olinga te et puis en tout le temps ba bando kendari pa mama na ba mama banga bando bebisaka bango mutan tout moment bando kende kuna mama banga bando bebisaka ba makanisi po penye la moi soto yebiye très bien penye la tale lwa leki liboso asengi bolimbisi bolimbisanga makamions na salaki comportement oui penye li vraiment a changé comportement total na be émission aleka na chaîne mobo chaque soki samedi pona ko sala be émission na ekopesa batu ba conseil. Bien sûr a changé na ye to mona ki pas plibia ki kazwa ki fiancé to mona ki ba biloko ana nyonso ke ba fiancé ye alors ce qui penyel ba fiancé c'est le moment pe pasteur Mike Kalamba pe a fiancé peut-être pasteur Mike Kalamba ya bando zela na penyel azo mobali ba fiancé po ye sikwa ya kobimisa peut-être po penyel azwara na ba mibali to mona ka mona ka to mona ba mibali ba ya e ba plibia balata kutu ndere moko me bazaka na ba mibalo bayaka ka kulanda ye katika balanda ye kande zaka mibali musu ba reva ka mono na mobali na yo azo reve tanga mona mobali na azo zela ka tanga ka problème ko ya puka ya ka tia mutu po saka na otoyebi ba mibala jara bon baza ebele bazaka vraiment ebele alors ce que ça qui ke akutana ki kana mobali moko boy mobali ngo ayebi kaka na bulaka petit otanga ka bona mobali na ye ka pour l'exatan. On ne sait jamais. Si qu'on peigne la nosa qui déjà que azwa qui fiancé na ye déjà azu fiancé à nosa qui oh bisonnion soto monaki. Bisonnion soto monaki alata ki robe noire to monaki ndenga kendaki cérémonie à fiançailles na ye alors c'est le moment pe pasteur Mike Ambai azwa na ye fiancé abala na ye asala pe chemin na ye avant d'appeler ndako na ye a continuer ko sala foyer na ye. A continuer à pasteur ou à kamba église munene c'est le moment à continuer fiancé na a bando bomba maka jusqu'à quand à continuer libala na ye o eleki babi le passé ne revient jamais le passé c'est eleki et ça ce qu'au moment o yepe a ko se retrouver azu mwasi na ye a bali soka ko bala ba boti soki ba obota ba continuer fiançailles na bango ti ba bala ni ba boti bana ba continuer foyer na bango c'est ça la vie. C'est ça la vie. Erreur et salamaki wana et salamalisute. Mais pasteur Mike Kalamba ya ko continuer ka ko vanda bongo te jusqu'à quand? Ti wapi baloba na lingala. Tolo bango ata na lingala ti wapi. Si wapi au pasteur a continué ko vanda bon. Donc eza vraiment moment moko favorable o ya ko yuko zope mwasi akokipe ko bala na ye. Alors étonné batu te na moni na Facebook batu bazo commenter batu muso bazo finga mwasi yango batu muso oleki na ye batu muso na yebi yazaka mwasi na ye batu muso babandaka na batu bazo loba na bandenge ebele kande kongola lela koloba. Kande kongola lela koloba bande kunanga kongola to ebi kongola lela koloba batu ba oloba na bandenge na bango okoto aye na ndenge na ye okoto aye na ndenge na ye alors pona nga eza nango mabete moi sa batu ana epe kitoko akoka na ye abonga na ye alors ceux qui peut sengera za la mwasi ya pasteur Mike Ambai to boya ngote eza nango pe mabete eza pe lokwa sikate ezelo kwa sikate pour pasteur fois bala
ezape mabete to yamba eka nde to yamba Simian Tatu Simian mama abiso Simian c'est mec national to yebi to yebi to yamba c'est mec national. Alors ceux qui y est pas aux c'est mec national to yamba lo lenge to yamba moi si ya prophète Joël Francis Tatu to yamba to souhaiter te ka mabe o penye la sala ki yepe asala au moins que azala leki na ende balobi au moins kazaleki ne menga na yebi baleki ya pasteur Mike Ambai to mona bango ba video circulaka ba photo circulaka ote o leki na ye ba tumsulo kaza ye mwasi na ye ote eza mwasi na ye te eza leki na ye. Alors oyo balobi ke eza leki na ye eza mwasi na ye eza leki na ye. Alors to yebi te soki eza mwasi na ye to souhaiter penda ba balana to souhaiter bango ba bonheur ba kende musika ka ndenge ezalaka. Mais soki peza leki na ye wana to senga kana pasteur Mike en tout cas aluka mwasi abala po c'est le moment ya kobala. C'est le moment ya kobala moment bana ba mikie ya ngonde moment oyo esengeli abala. Moi sango pe ane pe kitoko ane pe mabete pasteur Mike ambe boyebi déjà la kamure. Pasteur aza mouré kangela boye pardon mupenya na nga bandeko likambo peso eza solo fota boye pena mupenya na nga nzambe na nga penya la ndeni na minito potebi penya na zani na bolungwa pasteur Mike Kalambai ona eza ba nini basala biso wana ba hypocrisie basala wana mais toyebi penza ke penya botano image ya penya tanga zaki na concert. Tozong c'est dans image wana ba mitu na biso bandeko na tango na chaîne soko ezaki otalaki yango to kiti kana ba video nya se au moins na pena video moko ya concert ya Peniel ya concert à pasteur Mike Kalambai au Peniel assistaki eta le liwana ebine liwana et santo sentir que eloko mo ezana kat même pasteur Mike Kalambai ebine liwana bo sentir que amonaki ke moi ex mama bana na akoti na kata concert et ça la mo eloko mo boy. Donc to senga kana Peniel Samba en tout cas ceux qui est solo mama zanuka makasi po yo peta ngozaki pe mobali pasteur Mike Kalambai pe azalaki na ye makasi mais to souhaiter penza pasteur Mike Kalambai abala e sa malamu mingi. Joël Francis Tatu ye wana a divorcé kina monsa liboso po esimba nango te azaki na monsa liboso abalaki epe alliance voile makamu nyonso mais tanga monaki ke simba kite baloba deux personnes batambola nzela moko te soki ezo simba te relation ba força te tanga monaki ke relation wana esimba kite a changeaki chemin ye wana ayaki azui mama na biso Simian Tatu ye wana bazo continuer na Simian ti babalani bango wana bazo continuer chemin na bango eza ndemo na pasteur Mike Kalambai to souhaitaki azwa Joël Tumba Joël Tumba to souhaitaki abala e po ba continuer carrière musicale na bango mais ce que ezaki aobala ete ce que ezaki moi sinde yeyo ça va mais ce qui pesa ka Joël Tumba problème ezate mais to souhaiter ka nzambe azala vraiment elongo na bango pour que basala eloko moko ya malamu soki eza ya solo si c'est vrai nzamba azala elongo na bango. Alors merci mingi na batu nyonso obolanda Irsi Botelo TV wana e bino Irsi Botelo ya liboso na bino pona ko présenter bino news ovedi sango oyo yango de toyela ki bino liboso na bino wana tokutani mbala sima soki Yesu azongi te. Bande wananga na ndenga bien na système bien kande na mesana ko ebisa bino kande to mesana ko informer bino soki ezambala no ya liboso au continent Irsi Botelo TV vraiment au s'abonner ceux qui pensent ezambala liboso au fréquenter Irsi Botelo TV au s'abonner au commenter au liker au partager nzambalo la auzanga te na kopambula yo ndeko nanga yo au continent émission mbala liboso vraiment au s'abonner au activer cloche à notification pour que mbala sima au mona be émission na biso bisous bye.